Doto za mtema mabe te soko zoloba ndenge wana vie na nga na omona eza mtema mabe nga na kenda na justice moko te ta mosusu mpona likambo oyo eza ya nga na yo okufeli batu boni nga na ye matanga na yo nazoyaka ya suka pe toyaki pe na poto awa na ye ebembe ya cousine na yo te komi problème maleki na TV tamsu ba tu na ye Suzuki alors ça assemblée neta boya loba Suzuki ti azobeta na karati na suka na ngabi si je veux pas parler de Suzuki parce qu'il est mort. Oh non, poto eza cimetière ba musiciens ils sont où aujourd'hui ba MG30 bazawapi na otanga ba kombo MG30 azawapi na poto te banda ya kenda kisasa. Mais botika ko lobara pam so makambo te botika na bino ko loba makambo. Bonjour et bienvenue sur notre site clébois.com. Aujourd'hui, je reçois un grand artiste de chez nous qui est né Olivier, alias Suzuki 4x4. Donc Suzuki 4x4 n'a bengié poto solo là, mais j'ai une question à lui poser, vous le saurez dans peu de temps. Je vais tout d'abord le remercier d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Suzuki. Bonjour Mangaya Miss. Bonne nuit Suzuki. Ouais, ça va très bien, ça va vraiment, ça va. Comme je le disais très simplement dans l'introduction, aujourd'hui, Nabengi Suzuki poto solo là, likambo moko. Mais bon, Suzuki, 20 ans il y a quartier latin, de carrière chez quartier latin, 30 ans de carrière maintenant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? J'attends le jour pour commencer à parler. Comme il me reste juste quelques mois, c'est là où je pouvais avoir la force de mieux parler. Parce que le mieux est l'ennemi du bien. Donc je vous attends prochainement pour vous dire, pour vous répondre aussi par rapport à cette question qu'on me pose, qu'on m'a posée par rapport à ma carrière. Lobela Bisso, ma carrière Nayo, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ta carrière dans le quartier latin? Ouais, na carrière nanga elo que marquanga d'abord ils ont d'abord voix nanga mokonan. Donc quand je suis né, j'étais à l'école primaire, et quand je pense aussi j'étais à l'école secondaire où nazo avec examen d'état, je pensais pas qu'un jour Noro à la Suzuki, quand tu passes à partout, non Suzuki, même les gens que tu connais pas, donc j'avais pas cette idée là. Donc c'est juste ça. Ça donc Suzuki étonne Suzuki quoi. Ouais, pour le bien quoi. Parce que voix est à Suzuki, bon moto est à Suzuki. Donc c'est ma voix qui m'étonne moi-même aussi. Comment tu as découvert que tu étais aussi doué, que tu avais une si belle voix? Moi je crois que c'est inné. C'est inné pourquoi? Parce que Kokonanga Azalara grande liste. Bon, le gars tobotama na ba moment en 1900 qui combien était 00 t moyen to confirmé en pe même so ba tuizate yango monara papa Doudou Ngafura. Les gens ils disent il est mort mais ça fait 10 ans. Donc moi je trouve qu'il est là encore. Donc aza artiste. Donc eza famille d'artistes. Deux ans la sœur pour babeta ka musique religieuse, le la sœur Cathy, mama passa. Deux ans la sœur Rita bango tout au légal l'église wana bengara Saint-François ti toyoko matana Saint na Carmel toyoko tonga Saint-Albert. Donc ça veut dire to wuti na famille soko zupe petit frère mususu aza Karsini yé abeta repa waze quoi et pas ya esgrave que je salue de loin. Donc ça veut dire eza famille ou eza na makila. Bon ya on a lobake. Donc Suzuki voit wana et wuti vraiment tamsu na bonkoko. Mais par contre ndenge na expliquera, j'ai préféré tant na obotama na banda ko yoka mingi Kester na zoyoka mingi Vienna biso nzaya dio
na banda yo ka pe plus vient na biso mopero wa maloba mingi ba yebi bango pina mingi te ouais baza ba trois voix wana oyo peut-être et aligné et sala que Suzuki azu aligné wana ya voix wana o ka voix moko mystique quoi. Très bien Suzuki. Aujourd'hui na Bengio parce que carrière nayo tu as fait plusieurs émissions, tu en as parlé beaucoup de fois, mais aujourd'hui na Bengio pour une seule chose. Une chose qui revient souvent. Tout ça la Kaba live. D'accord? Presque chaque semaine, hein? Parce qu'au Beta Payadjonga, ici à 45 rue de la Commune de Paris, je le remercie déjà de nous recevoir ici chez lui. Donc, tu chantes en live. À chaque fois qu'on met des lives en ligne ou autre, on a plein de gens qui te félicitent, mais Batumsusu Balobaka, Bonanini Ayembaka, Banzembo ya Kofi. Atika Kofi tranquille. Atika Koyemba Nzembo ya Kofi. La dernière fois, Adi Londo les témoins, Suzuki, Nayoki que non, Kofi Olomide, Alingi na été, Azo sepelate, a fâché même que Bozo Beta Manzembo nae. Alobi Botika, il n'a rien à gagner de ça. Alingi na été. Donc c'est sur cette question vraiment que aujourd'hui na Bengio Suzuki to solo là entre nous. Je vais te poser des questions, je vais être cash. Je demanderai aussi que tu répondes cash. Donc déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, par rapport à ce refus de Kofi Olomide? Eti par exemple Banzembo nini oyo penga na moni place ya sale mission ta lobby onga na moni. Mais avant que je te demande même cette question, très sincèrement, Suzuki, avant Bobeta Nzembo, Banzembo ya Kofi, est-ce que Botuna qui est-ce que vous lui avez demandé une permission avant Bobeta? Parce que tous les week-ends, vous jouez ici chez Djonga. Est-ce que Bobenga Kio, Kofi, Yaya, grand frère ou autre, hein? Est-ce que Tokoki Kobeta Banzembo nayo? Bon, peut-être ngana yoki na nous place ya lobby angote, mais ceux qui yo lobby peut-être tam susu yo yoki ango et outil directement kuna. Pour répondre mieux, Naroko loba peut-être boye. Ah. Est-ce que Suzuki azo yemba Kofi? Kofi, est-ce que Suzuki a sali concert en France? A signé contrat moko boye ba pesier soit 60 000 ou 120 000 a robeta na salle moko eza na combo na adresse soki ndengo na peut-être naza na façon moko pe na ko répondre mais soki eza que Suzuki va na parler aye pas mettre Djonga popularité zawana ba yebi ke mwana ya Lyon aza Lyon na ebite ngazo na matina podium na ebite nzembo ninga na ko convaincre batu koleka nzembo ya vie rambo parce nga kuna zela nga lukuta mabe na zela pina na ke senga vie na ngarambo nzembo neti kuku banzembo neti ba SOS nyanga na mba senga vie na nzembo neti ba papa bonheur ba civiliser et banzembo moko boye soki na sengi apesinga tangu nazo bimisango na voix Suzuki ménageur moko boye et ça la ngape bien mais du fait que nan to komi place wante moyena sengezate ya on a expliqué vient na musika vient na quadra que je respecte à chaque fois vioza musika nga musika soki likambo eza na mutema okokita musuko pe ko luka moyen o sola na petit mais nga na yebi na nga likambo kote oyo na zumbongo pona yembi nzembo non quand on chante là au podium to yemba banzembo ezala ya Zaiko. Tu interprètes à Banzembo et à la Shockstar. Tu interprète. On est là juste pour interpréter. So aucun aspect d'idam au kuta komba Luzubu, Mambongo, Suzuki. Naza interprète. Donc ça veut dire so inabina yemba neti Banzembo lokola Banzembo neti. Rosie Airways amour. Bakumbanga déjà loin. Ngeli azangeli na ebite soki voix ezala raté na 4 ya disque
voix où ezalaka te na disque wana esala ba cœur voix wana ezalaka donc ça veut dire naza interprète ezala on ndenge mabe te soki eza na ndenge mabe bon nga na luka numéro après émission yo na meka obenga vie na tuna nini yango pona yeba lobi na émission nga pe na pesa réponse du fait que vie na moni atangine sala émission devant ngate na yebite soki image eza na moni na nga pe na nango te mais par contre tobetaka awa te que Suzuki chante et pas Joe Maître Jonga tobetaka te que Suzuki chante Kofi tobetaka te que Suzuki akoyemba banzembo ya Kofi non na yebite soki mwana na yebite soki mukolo tata na nga oya na poto awa na funda ye soki na justice po ayemba nzembo na nga na podium non na minute wana balola bazaki ba interprète. Ça veut dire il y a une force ya ba Suzuki et ça ba force mo ezolanda ba Koffi Olomide. Koffi Olomide il faut être fier ya petit no Suzuki 4x4. Koza no gauche droite te ko yoka rapé batu te. Po so ki batu petit tam susu pe yo moro o mi yoka pété. Ezaka ndengwana moi si soka osasir na mbali nete titi yé moko mkomso osasir na yete. Donc makambe ba ka ndengwana. Maladie ya mwasi esila ka na mwasi. Maladie ya pota esila ka na pota. Donc toke na biso gauche droite te nga na yebi vie na nga tango nga na yebaki na yaka koluka musala na nga yaki na Lubumbashi na yebi Lubumbashi 60 si je me souviens bien na moi diagonale wana la salon Lacoste so te diagonale mususu wana kota ba petino banda loba no kena liboso peto komi 0630 toujours ba petino ya wenge BCBG ngai petino na butaki tambo na na koti mouvement to yaki na Lubumbashi na bandal après ceux qui Suzuki a gagné Baxelo 1 plus T. Tam su to comme appel na ma campagne de la peta. Ceux qui Suzuki a baxé qui paye 1 plus T. Tam su comme appel na mon fleurité. Hein vie. Ozo petit moro boya uti na lumpemba. Père na botami na mboka. Aboti na kisasa. Nga na boti moi na poto. Au moins teke yo na chance papa na na chance nga pe na chance. Ba na nga pe ba ozo chance. Vie tozo kendo to bong samboka na za interprète. Ceux qui n'ont interprété ça pour bana poto bayaka ba omona Suzuki a vendu n'est pas Maître Jonga. Maître Jonga comment asa maladie oté mais amata asa lokumu vient na ye tomati ba honora pe mutu asa vivant mais ngana lingaka ezala pena ye moko soit batu pena ba bino Suzuki to so na Koffi Olomide abiyo hôtel melango l'arno yango to tia place boye wana nde ça va. Mais ceux qui ont été toyaka au sepelisa bana poto communauté na biso awa vraiment na regretter ceux qui ezaba réponse wana nga na monaki nde moko azosenga abike no ba petit nanga obetaka soki tapis rouge Maître Jonga tanga ba kombo pe abiso pe ba musicien je veux bien mais tant ngolo bato sala tintani to tindelo blouson ve tamzunde biso tutoza awa to tonga biso kana ba cité ba kauka netinga tonga na kauka na lemba. Mon fleuri na habité ce qui le vient au tonga mais nzambe tam so rosunga na otonga na ngapita mususu na mama rampane ve betela biso tamaboko hein betela suma boko na pesa réponse nanga asiligate to sa lokumu na emo kaka na oyemba nzembo azaiko na yemba pe banzembo nzaiko awa na fina biso nono munzuluku to yemba ngona ba jeune frère na nga CNN to yemba na ba jeune frère na biso ebele a ba piroger na mona pe mwana madilu morote aya awa aluki yo piroger fila yo yemba si je savais na yoki na ngelo mo pété ezate ke to yemba bango ezato sala lokumu ya mboka na biso ya muziki na biso ezate ke soki ta mususu bango bango bazoloba loba ndengwana ezaka ta mususu mutu aluka lobisa bango tamsu mutu akenda oyebisa rambo ke Koffi Olomide ubuke Suzuki nda betra kuna na bapoto ande ba yemba muziki wana azora ta musu ba 20 000 euros te père tu as 20 000 T, tu as aussi payé sabatu pour to kima AVC bisotu. Pour musique et musique. Musique ya loko abale. Ato yoka no comprendre ngo te touche kota na carré ya muketo ya munene to libanda mais au monara wo yo pour sepeli. Musique pe zara ndengwa na vie. Donc to sepeli ça ba communauté na biso net le 19. Na que ça playback na ça na CD nanga. Bakosako basala bakosako makamsu playback na esana playback na osana CD nanga on a sala disquette na sala nanga disque à chaque fois on entend non Suzuki a betraka ka Koffi a sala pe disquette abimisa eloko te donc ba Suzuki ozomo na moko alenda oyo ngana koti 1989 na koti quartier la tepa na yove na zena aginin so beti machine na kokisa 16 ans
ou 17 ans je crois. Na ye poto awa concert nanga liboso na beta na niata France na Roissy oya munene hein po ekoma mibale oya munene wana ya kala wana bo ya kala nde sika na niata ngo le 3 octobre 1991 na beti concert nanga liboso na Europe ezaki na Suisse tovana na Pito na défense de fin Bob Maswa ko nzambe asunga toyota kolele kalate papa na biso ye muto anzo boko la biso na défense wana na quartier na Pito nazali na âge nini concert à liboso na beti na Suisse na Zurich le 11 octobre mutu aketa la calendrier 1991 omona kezaki samedi babamba biso ku ba canette poto yaka mwa retard zomona concert à liboso na beta na France awa na sala munene ba na beta ngo pe mutu mususu pa beta na pe a répéter na okumisa te mais na zolo ba o ezali le 17 octobre salon munene ya Montrouge mutu azalate to beti ba akwa boulevard place de l'hélicoptère ekitaka viobosani ko bosana rate ma musu ba bosana ngote ya masolo to solo la o eza album nanga na sala na Monsieur Simo batu mingi baloba kaka Suzuki ayaka na JB tant mieux etikala pe ka ndengo wana po etikala na JB nanga eza yanga na ye mais disque onga ya ko sala yango yo to benga yango décompte final nanga yango oyo nde nga na zwila ngo makamu nanga moko yalaka tamsu pe dokiso na vana doki nanga na vana momi nanga na ba petit na palais eza tamsu disque o décompte final toko sana pe pamba te nga za ba Neymar ya ba 1990 nga donc na epoto na âge ba 16 ans 17 ans donc na raté écoute examen d'état na kenda ko sala sikoyo autodidacte hein ta yelinga una seconde na bosana ngokutu na sala yango na retard totangi na ba Saint Théophile totangi na ba Terna Kinzambi totangi na makelele place na yo examen nga d'état ba bidel na biso za ba defer wasenga ba papi kabemba ba kerta bomongo bazebele ba Jino Kota wana ba bidel na biso ba depichu savane azaki bidel na biso musique peut to beta wana imak muzika do moyo lo ba mingi atenga na fabrika Suzuki te ba fabrika nga de na nzambe do toza mtema mabete sozo lo ba ndengwa na vie na nga na omone za mtema mabe nga na kena na justice moko te tamsusu pona likambu oyo eza yanga na yo na kobimisa ngo pe devant batu te tamsusu ngomsu na okufa nango mais mukolo lukola musanga na likambo ya bien te po kisasa ya bisotu na ozana kin na ovana kin nana ba parana nga na kin na oya pe kin nso moni oyo luko me ma ona ba jarmo bwe ngane na olukane na la musango pona linga pete ngana dae mais zala gentil o to sali pe to pesio ezebele ke oyo biso to kozwa sous pas na yo biso kozwe pa na yo ezaka respect faut to respecter yo place o bazolo ba mabe na yo biso faut to telemelango yo pe place ozawana na musika ya mo faut benga pe ba biso ezaka teke biso to benga kayo na ye ba bibembe na yo ebele ya kiki veda ona oloba pe na po na yo na petit na yo so na oloba na kanda te na melelo te na ba rapesu ba boki te ba shimboki pete na omela ku so kinjinje okufeli batu boni nga na ye matanga na yo nazoyaka ya suka pe to yaki pe na poto awa na ye ebembe ya cousine na yo te comme problème yanga oyete ser na nga na kufeli nanu ser na nga moko nanu Solange oyete Perpétue oye na yo te oya mukolo siko ya Chantal biso na benge mama Coco poko mona yi Coco Chantal biso benge mama Coco na ye epa na yo jour na kitana aéroport na ye na moni ngabi a père nini ono nana nzembo moko boye ngabi te mama nzembo te nga na yo kunda ser nanga oya kita ezo kanisa ki peta msusu lukwa na kete na tinda ata mwa 10 francs pas petit wana rien ngazela retour et pas noté au sala déjà Suzuki eza munene zebele ya moni petit no vivre mais so na zaina kini ba vese na okemba je crois linga lo bango te so na pasi na kini fe na okemba pena neti exemple ba jeune frère na ngam susu ba okemba lukuta ma bina tanga ba kombote po ya lokwa na zuru miboma sunga pe baningo bana kisasa ezaka te biso to mikilito yaka opesa bango o wana opesa bango mwa jini ketch te vie sunga ba maso bana kini o bana mwa sunga bango nzamba ndozong selo kaka
na mona te tata oyo abota bana na ye azelaka bana ne basombele mapango tobota mapeta musu 15 na mabota omoni pe musu pe ba directeur ba docteur mais tozelaka lupango wa tata wana botaki biso. Tu te rends compte? Donc oza icône Rambo oyemba nzembo moko mosani na nzambe moko ta oyemba ngo na Congo oyemba ngo na mtema moko. Yahweh c'est trop, oh Yahweh moyen ezali susu te sur la terre sauf qui paie bato bazana de bandade malgré na bondeli nyonso tout ndenge nini ozo répondre rien. Yahweh ya bolingo Yahweh motema bikisa bato Yahweh ya bolingo Yahweh mokili ezandako na yo Yahweh ya bolingo Yahweh tikisa bato kolela Yahweh ya bolingo Yahweh tout puisa sukisa Satan. Nayoka na ngate bayemba o nzambe sala na koma neti yo te. Donc okota na kati ya motema ya nzambe soka za na motema nde baloba za na ngote mi yo kota na kati ya motema nzambe po sala nzembo. Donc oza moko ya banzambe. Donc bana na yo ko luka ko sala bango pasi te. Soko sala bango pasi ezala mabe. Omona mkomso sala mission nazolela. Longola mutema mutema wana ba utia yo wana so nani. Mais Suzuki, quand je t'entends, oui, si presque. Ya on a zolo ba donc non Suzuki avant bitina na lobby. Mais avant Tokoma Awa na émission parce que moi Benginga c'était comme ça. Adi Londole merci. Mais Suzuki au lobby est belé. Mais est-ce qu'il fallait attendre Ozala devant la caméra? Est-ce que Yona Rambo Benga la hâté pour dire les vérités à sa papa Nayo Benga papa Nayo pour dire non papa ça ne va pas, ça ne va pas parce qu'on te sent vraiment frustré à l'intérieur. Au moins la émission mon sala mabe nanga na sala so ça si maman balobara te so na koma na point wana parce qu'il est passé à la télé tamsu mutomo na bomoni mutake Gabon kaka akenda obeta la Gabon lobi azongi lelo mais aleki na TV tamsu ba tu na ye Suzuki au ça assembla neta boya loba Suzuki ti azobeta na karati na suka na bi si je veux pas parler de Suzuki parce qu'il est mort. Comment tu peux tuer quelqu'un? On a son lobby suko lelo boye parce que mutuana il fallait sala atia image wana ya bomaranga na Gabon. Mais le quoi réellement na kufa kité mutonga salaire à otia ya on habitant tout ça la émission il faut rezoira ba net be mission ya oloba wana kotiango avanga na bimisa o ezobima na kata mutema nanga parce que nous on est capable tamsu ya oloba o tamsu peut oloba te mais olobi ango. So il a lobby wana parce que et so bomanga tamsu ba 4 fois mais 4 fois 4 on a zo kufate a communauté 8 fois 8 dudunga fura mais tikapé mutanga zo finga ne yote a compliqué pe vie na yote par contre écoute azo linga bolamu na yo biso za ba petit to tanga nchiki to ka ba D6 de ce père aina là nga sala pe na nchiki wa benga criminologie. Yango mona ba petit msuta msoma mwana otala enquête possible o gogole gogo petit wana kozala mumutu so bantinga msongeza pa mpamba te ka po le tango mobutu ka banda ko bebisa déjà na suka yango na mboka ngope salaki moi ja. Mais Suzuki, on a bolingo ebele hein pour na papa na yo, on te sent, on dirait que non, on te sent frustré, mais on te sent que non olingi go fait olomide mingi. C'est dommage que bozo solo la lisusu te. Mangaya, ona na kin. Onga na zape nzamba pesanga eza 10% ya onga na sala 100%. Tu comprends? Donc 90% tikali wana atikelanga malembe ne na lukaka na ngaboye na luka 90% oso na zui moi 40 ko kata 50 avant na kufa ba na ngaba yebi ke papa na biso il a laissé quand même quelque chose. Sorozol gotanga bato na roue ne loro muka muke maître Jonga soki yete soki Freddy Mputute ba musicien baza ba fainéant biso to ba fainéant tokozela mutu o ba fute 1400 1800 aya afuta 10 na ye asomba bière na ya pesa o 19 na mutu ozui otie na poche sokoza mayele lo ipo tongi ba brique na yo. Vous comprenez? Alors kaka yo moko le kana TV lobio bino bolala na ba HLM mais sombela ba oyo oya yo makilano sombela bango ba pavillon. Vous comprenez? Ba biloko wana tu wana ezo sala ke non musique ezo beta mapenate na poto ezo beta mate. Pourquoi ezo beta mate? Parce que Congolais azambanga Congolais faut basala ende basala ba Toscan Congolais faut basala ende bazo niquer ba misusu wana na France.
nde omona France omona Congolais robongama oza na mbongo ebele tamso bengi mutu na ndako musicien oza na mbongo tamso sola na poche ayo talo pas même 2 minutes o kabele $2000 $2000 wana papa mama atakutola ngota mbongo ngo mobutu azapi lelo so ate mwana mobutu wana lukuta mabate mwana mobutu wana mutu mo na poto pa telemela ba ngai so bote bango bona ba compte fo mwana mutu wana poto wana leki mwana mobutu na la nazolo ba réalité moko boye Paul Lobi bana biso ba kufa pe pauvreté parce que biso tout ok ba kufa ba pauvre mo mona mukingandi musicien mo aleki na TV azoganga oh HLM bosala réchafaudage pesa nga société nini ana kisasa salara et salara misala ba futa batu plus de 1400 € na mois au mona moi siki tolo kwa mangaya batanda na bar so pepo batu ba yaka okotara la wana mesuka moi okezwa serpe no biser obaki ba futa lelo serpe na bimi ngambe moi siki toko tuna ba futa comme $85. Mama mukolo na bisa fi wana jour ke musala na ndo ya suste to beba no longwe kuzina nga nazwa sana nga na kabela na kosi na kabela 100 komi 185 abanda ke pe suste mais lelo musala nga na pesie lelo ya potote ba mise ba pe bele peka ya mabeka na kin oh non poto za cimetière ba musiciens ils sont où aujourd'hui ba MG 30 bazawapi na otanga ba kombo MG 30 azawapi na potote banda ya kenda kisasa me botika ko lobara pam so makambo te botika na bino ko loba makambo ba vielo kwa kwanza bana poto awat yo kai na kisasa kuna ke sengambo yo kai bisaso ni na kisasa il est bien ici il y a l'assurance et la sécurité le bobo sanaka et le to lukara na vie yangwana assurance na sécurité et sili to bin sa ba carte vitale et un sens makambo te ezosengaka mbongo so ozala ngo te mpe okufi so moni bandi obela bakomosengo ba 1000 et quelque na hôpital ye bako imeni kokufa no nyonso yango wana me biso awa ezaka papier pesa papier omona basalisi yo pesa papier basalisi yo tolongwa nanu na buzoba wana pase bamisicien baomema buzoba ebele okopesa 10 20 lobi ye wana kaka alandi likango na ona nsima o te na momina na pale na bana 6 soki 12 etali yo wapi keluka yo bota bango pe 104 ndenge fina biso muso abota 104 mais non tout ce qui est wapi na Congo ngama mutu ya ona ebimi po nini vie na ngambo a lobisanga tozaka na ba Sandra Kazadi ayaka mo susandeni bima sandeni tokutani pena ameminga place mobo omona babimiseli biso tamsune na Concorde Sandra Kazadi merci Concorde penara Suzuki j'ai pas là na ko beto même na Zénith wana mais bah beaucoup d'instruments. Tiens ça. Autant tiens ça on a 1500. Mais muta memi on a Sandra Kazadi c'est ton cousin, frère propre na yo. Na longi 500 na bi Sandra, zo 500. Oh, yo kabara penga bi o mi yo meminga tinga za ne ngwa luzubu. Na suki wana so ba komba luzubu. Ezambi simura mai azana se océan. A poison. Atangandwa milieto baleine, alpha bimisae. Donc yanga eza yanga na tata na mama na bakoko nanga eza lango ya bato mukilité yango mona za respect ming balobaka Suzuki ami yebite ami tikaka te na mi yebi pose o eke o tamsumbote na peso to kamwe o Suzuki wana to yete donc respect nanga yango wana emema nga boy mais na suki wana vie nanga prochainement kotinda suba vidéo wana te kolobate tia mutu na se nga petino na oya. Nous arrivons à la fin de notre émission. Suzuki, Toyoki, j'espère aussi que Koffi Olomide va entendre, va écouter ce qui a été dit aujourd'hui et que vous allez adoucir tout ça entre eux et parler entre eux. Moana, na papa na Moana. Donc on arrive à la fin de l'émission. Suzuki, est-ce que tu as un mot de la fin? Ah oui, avant le mot de la fin. Solo lié autre chose. Je sais qu'au Bimisa album, il y a dans peu de temps, non? Maxi single, ils ont vraiment presque fin prêt. Donc, Bozo Zwango na fin juillet. On a pengam na lobby. Bozo Zwango na fin juillet. Titre nango, faites entrer l'accusé. Enfin, faites entrer Essili. Faites entrer l'accusé. Mais par contre, moi, na fin mai, Bobandomo a déjà image et Nzembo Morezoleka, Bandoleka. Titre nango, ni vie, ni connu.
Donc titre nzembo ni vu ni connu. Après na JE bomona ba Mourel ba faites entrer l'accusé générique bomona ba allez ba maman tout ça yana kati. Donc elora lo ba ming pene ala ki yangwana bozela faites entrer l'accusé. Et un mot de la fin pour notre artiste. Mot de la fin, peut-être na remercier d'abord Maître Djonga, l'homme de la place, Bill Gates. Mobile Lombe unga benga Lombe. Na repesa merci mingi na kulutu na biso ya Fredi Mputu tapis rouge. Na repesa merci na Alemaswa, Maître Véronique Mbwebwe, Patrick Impier, Hongriette de Lausanne, sans oublier Ahmed Bakayogo, le ministre de l'Afrique, son Excellence Guillaume Soro, sans oublier lui-même, l'homme qui fait l'homme, c'est Yawili Tabala. Na PCB Bambote na sœur Nangalinda Luc, na Pesimbote na Jean-David Kiambote, Mokonza Coca-Cola, Maître Willy Ngoyi na Kinshasa, sans oublier Nico Mayembo et Pharmacie Banzouzi. Merci. Très bien, donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Suzuki tenait à s'exprimer et donc cette réponse sera envoyée à Kofi Olomide, donc Bossolola, que tout aille très bien entre vous. Donc moi je remercie comme d'habitude les gens qui nous suivent sur notre site, Boya et Bélé. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous à nos chaînes, abonnez-vous à nos chaînes. Je remercie la personne qui nous a reçus ici dans ces locaux, Djonga Okula, merci Mingi Djonga, Jean-Claude Mosaka, président Jean-Claude Mosaka, merci Mingi pour notre soutien nayo, Risqué Trump Kafuti, merci Mouni Monga, Tiffany Miwa, toujours Nathan, Alain Béa, merci Migala, donc Guijo Kiala, toujours là comme d'habitude. Encore qui? Blaise Kingondi, merci Mingi, président Eddy, pour votre soutien. Merci ma chérie, la plus belle des Gabonaises, Gongé Roseline. Un gros merci. Sina Boulé, je t'embrasse très fort. Merci à mon équipe clébois.com de la Nation. Herman Emporio, Jolicia Sampi, Priscilla la Mégane, Marcus, félicitations pour Namwa Nanayo. Donc, plus rien à dire, on arrive à la fin. Hein. Francine Nitou, donc Tapeli Badjenga, Olivier Lukanda, donc Salem Service, et bien sûr Adi Londolé. Adi Londolé, Yaya, merci Ming. Moi je vous dis à très bientôt sur notre site clébois.com. Merci. Donc on va demander, tout n'a pas invité, tout n'a pas client, qu'est-ce qu'il pense, comment il mange ici au restaurant. Bonsoir monsieur. Bonsoir maman. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Déjà, Ming Yakolobate, Bandela Olobi Nanadibi. Restaurant FM. FM. Nathalie Kuna va communiquer sur Fort Photo. On a la fin du monde. Oya ya azangi. Parce que pour qu'il est au Zika et Koufi, pour aller sur Biora Boité. Nasuki Yana, merci. Bonjour, bonsoir. Donc, Oeza, restaurant FM, La Colombe, 92 700, la carte à Paris. Donc, nous avons besoin de Bino,
boya kolia komela awa toza donc na biloko ya bien et kolia ya bien et puis ambiance à gogo.